méga star Angèle Makizembe Mbiliabel oyo bozwaka occasion ya kotala Mbili Angèle na bino napesi bino nyonso mbote place bozali Premièrement, merci à vous à féliciter qui a qui va commentaire na que monde entier et c'est là qui sauf personne ce qui vous maman dit musique il y a donc na que c'est alors voilà on est ensemble. Encouragement au pesinga na volume 1 yango moto tindinga na continuer po matango bimi to vanda ki calme na kona na coin tozo tala température ya acoustique na lo bakango trop na ba émission na ngai allez moto wana kaka ndenge pe mataki wana na zwi ba encouragement messenger na nga kutu so koti donc bato nyonso kaka félicitations congratulations bato nyonso en tout cas ba sepela ki na acoustique nde et pesa ki nga courage pour bino bato bo encourager ngala continuer pour ceux qui boya ki na bino acoustique volume 2 et volume 1 chante Mbiliabel dalinga ki na continuer te pour na ngala mona esimite mais tellement monde entier bondima ki acoustique volume 1 ya méga star Makizembe chante Mbiliabel yango moni to se décider que to continuer ko sepeli sarabino. Donc, tu continues à s'appeler Sarabino na musique. Donc, merci na ta mutunyo so oya zakaso ki avandika ka. À côté na YouTube, méga star Makizembe Mbili Angèle. Donc, il faut bon po. Ngana zo travailler pour na bino. Quand on a eu ça qui bino déjà la fois passée, ngana penza beaucoup de sanga na liste ba musicien te. Pour ngana musicien te, ngana za nga ka chanteuse na poni na nga na yembaka. Na sepelisaka ba meloman batu o balingaka musique donc naza musicien te on a guerre ba musicien en tout cas I'm sorry na yebisaki bino déjà naza nga musicien te naza nga chanteuse kaka donc oh succès na nga besoin succès te naza na besoin kaka batu ba sepelaka na musique nanga ona obeta oh asili oh aza na succès te na rana penza bo changa te ponga na o la succès te naza nga pe musicien te na rana naza te na nga chanteuse na sepelisaka milimo ya bato o balinga ka musique et surtout pe bato o balinga bazol sepela mingi na musique ya Mbili Angèle. Voilà, on est ensemble na bi ke ba encouragement na bino yango mutu et salinga lelo la continuer parce que boboya ki na bino na linga ki na suka nanga na bandembo nanga na coin ya ndako tina zo bima lisu na volume 2. En tout cas, volume 2 eza lisusu makasi po nazu lisusu makasi à partir de volume 1 ndenge bo akwesaki yango bo sepeli yango siko volume 2 o ezoya mes amis eleki corona na vitesse pe na fièvre donc eleki corona momoni corona o bato ba obanga eza muke volume 2 ezoya na vitesse ezoya na température moko la ebité ezoya na moto donc ngasengi na peuple nyonso na monde na lobi bien peuple nyonso na monde boze la volume 2 na moto po déjà nazo mona déjà makasi oh formateur nanga abimisi formateur nanga limousine kabangi makasi oh abimisi na guitare
Nzambeta mwasali mobali amoni kaka eloko mosusu ezali kozanga aye kosala mwasi na mopanzi ya mobali yo sherie bana libala wana talelo tozali sekolanda surtout ma maman, faut respecter ma papa, Touta, na mopanzi na baba. Ah, c'est ça. Dans la kati ya studio na biso ya Limonge Group, place to répétaka, place to salaka makambo mike mike ti to kobima to ke na studio mnene. Donc lelo vraiment to yaki dodo sa salbatar asali biso surprise moko abimeli biso lelo na kati ya studio na biso ya Limonge Group. Tozalaki kokotisa mwa bilo wa mike mike ka ndenge tosalaka makambo na biso po na minute oyo kande nazoyebisa bino toza na préparation ya volume 2. Volume 2 wana eza na fièvre makasi koleka coronavirus kande nayebisaki bino. Donc na minute oyo tozala minga koloba te yango nangaka nayebisa bino ke toza capable ya koyemba nyonso. Mais biso pour le moment tolati kaka icône na biso ya Congo Maman Mbili ya Belle. Lelo tolobaki tolakisa kaka ke tokoki koyemba mutu nyonso. Mais ngai caché na ngai ezali nano pona koyemba ka Maman Mbili ya Belle. Mais lelo tolobaki tomeka koyemba place Maman Mbili ya Belle pe alekaka moi parcours ya Maman Mbili ya Belle ezalaka pe par maman na biso que son âme se repose en paix place azali. Maman na biso abeti masikini tolobaki lelo tokoyemba pe Chéri Badi.
Donc oh nyo sezali ka pona ko sepelisa ba melomane na biso na sengi na bino tout bo s'abonner sur ma chaîne chez Mega Star Angel Makizembe TV makambo ekomi kokota kuna ebele. Donc toza na mingi ya koloba te tolinga kaka totalisa bino ke tokipe koyemba nyonso mais toza na période kaka ya kozela volume 2 pour to sito bande volume 2. Les amis de Makizembe bozala ready donc bozala prêt na volume 2. Tant volume 2 ezobima et comme elengi yango tolobaki déjà tozo annoncer déjà que oya za na besoin koyeba information à volume 2 ndenge ko kendela. Contactez Berly Jogo na salon inter na London City. Ye mutu akopé sabino évolution nyoso po nga za nga rien que instrument. Nga soki musique ebimi na kangi fond na nga po na ana liloba te. Bato bazala maloba bazali. Oh, aloba kite, boloba kite biso to loba kana biso. Bo oyo eza musala banda première volume bimaki epesi biso makasi pe courage ya ko travailler sous fort to komisi ngo musala na biso eza ba blague te. Groupe na biso kombo nango Limongel Group. Limongel Group na miziki po tozaka 2 o tozo beta musique. Limousine Kabangi et Megastar Angel Makizembe Mbiliabel. Yakoyeba lisusu mozindo mususu pona ndenge volume de ezokende luka depth de mokalinga kosolola na yo. Oluki lisusu Pierre Landu. Oluki lisusu vient la biso contre Charles Mbongo contre Mbongo. Yé pas ça wana. Donc volume des blague te. Eza blague te. Et lobby ata Clarisse Cole. Clarisse Cole a lobby ayoka ki moi market mke ya volume 2. Abi non Makizembe ok bien. Bo respecter musala na bino po eke bien. Toza na biso na mingi te ya koloba po toza na comme na confidence moko boye. Confidence on a zui po na bino ba meloman. Na zui confidence le susu ya ko telemaka na beta katolobo po na sina lobaka na bino eloko moko. Yanga nyoso ona na frontaka esimbaka. Maloba ana eza maloba ya power. Ya kisite po biso to a besoin succès te. Nga Makizembe na bino a besoin succès te. Na yebisaki bino na volume 1. Eloko nyoso ona frontaka na vie. Esimbaka kaka. Ezwaka échec te. Nga azaka nazwaka échec te. Atata on azaka na classe. Na manomi malanga première te. Pour la tika la première de la classe te mais nazala ki kozwa toujours bande ko simba. Na bandai kozwa do ba pourcentage kaka ya bien. Donc makamu nyonso onga na frontaka. Na lobaka ngo avec pouvoir po nzamba pesa biso elo batu na mokili babosa na nzamba pesa biso pouvoir ya konyata biloko nyonso o e respirera te. Neti miziki e respirera te siko na pouvoir likolo ya musique. Bon mon musique on l'a touché e ko simba kakara mais na musicien te. Nga nazana ngara chanteuse na vana na kwa na ngana yembaka na sepelisaka batu o balingaka musique. Ma petite Tania la perle na si ozoyoka que ta sœur Megastar Makizembe Mbiliangel yebisaka bango na musicien te nga nazaka chanteuse. Tania la perle. Donc makambo eza minene. Kija tambwe na Paris. Boebi. Mimi tonga manager ya discipline boebi. Biso tozali kaka na Limongel Group. Toza ba musicien te. Limousine Kabangu ya za grand guitariste. Mais nga n'a rien que chanteuse. Attention, il faut bien différencier. La guerre à ba musicien vraiment na sengi na peuple tout na monde. Beaucoup de ça vraiment surtout pas la guerre à ba musicien pour un musicien te. Nga nga chanteuse na zo yemba kana. Na pesi sou merci na ma sœur oyo na Hollanda idéologie na e. Mbiliabel, sœur moko ya sexy.
quand les ebisaki no ngama mutu na osala c'est milliabel ngana olanda kaka milliabel et puis ce qui est grave lisusu discipline ya ser na nga milliabel ya ngonde lisusu na kotisi lisusu na kati ya musala na ngai ya musique po ser wana za ser moko ya ba discipline siko na komi na ba discipline lisusu ebele moi si faza na ba discipline yango na yebisaki bino na koma ko banga mibali nazolo baboy po je suis pas mariée tellement nazana nous marié na répéter les sous yango bomoni musique na nga na chango na première position pour le dans lobby na ki copinage o ezaka nango babolingo moko ekwera pa pamba donc na la musique na ngai a les filles donc quand elle a ça qui bino donc musique na ngai za na première position pour le moment pour na za na marié jour na robala na kamati mobali na tire première position te allez musique a comme deuxième na minute musique na nga première position pour yango ko décevoir ngate ko boya ngate lobanga na boya ina tikai donc ye akoboya ngate ngape na musique na nga na micro ka boy musique akoboya ngate pour na minute na sina koti na monde à drogue ya musique mais na za musicien te na za ka chanteuse bon moni vidéo na nga na osala émission na o babenga ngo émission à kitina micro donc kitina micro la kisi kakanga moko na micro naza na journaliste o a ko interviewer ngate yango to benga système à kitina micro pour na expliquer bino bien naza na besoin na loba o eza na kati na nga pour na musique na nga donc musique na nga eza na première position yango bon kaka bino bato bokomisinga na drogue ya musique bino ba mélomane pour la sauter la volume D pour la makizembe mbili angel na ko matina niveau na se décider na kende na volume des abino bino bato bo encourage te continuer kotika te esimbi yango moni pe na kotisi yango se comme linga drogue donc ngana formateur na nga limousine ni kabangi toza na ngoti na lifobo donc les amis de Mbili Angel, les amis de Makizembe, les amis de Megastar, de Boza wana to ebi ke Boza ko encourager biso na makambo ebele boze la volume 2 boza deux cités. Boza la deux cités en tout cas volume 2 et na obanga ngamo po makambo na mona déjà niveau to komi. Donc na yaki ka leo na lobela na musique na ba actualité ezo leka wana o papa kiodo soki na maabi wana biso toza na kati actualité wana te po ba actualité komi ebele papa kiodo o bakangaki non wana etali biso te basi sama na bango baye baka koyeba ke bazo mayele polobi makambo ekomeli bango ekomela bango lisusu lobi te o pa kio de na mwasi moko ya Hollande soki neni na to mona mes vidéos ngonde eza bien te hein bonga ta vidéo bongo bimi bato bazo ka posa eza mabe makasi donc na oni ngolobe la ngote pesa actualité na ngate ngape na lelo actualité na ngana yela ki na nga musique ya Mbili Angel na yebi ke ba fan na nga boza déjà ko sepela les amis de Mbili Angel boza déjà ko sepela ka ndenge to yoka na bino donc tozawana donc bo le mbate bo ba encouragement surtout no ba feedback bo sepelisaka biso te place to bebisaki bo benga biso bo solo na biso ke koto en tout cas bo bebisaki bo sala bo tozawana matoi na biso eza na besoin feedback na bino donc toza na besoin koyoka ka ba erreur na biso po yangonde ekotinda biso to ke liboso. Ba fan na nga nyoso bisous je vous aime beaucoup ba fan ya Mbili Angel toza na musique ya kitoko ba melomane na nga donc musique ezo continuer quand eto lobaki volume 1 na yebi ke monde entier lelaki donc volume 2 est sous musique po bobo sanate na volume 1 to yemba ka 2 chansons siko na volume 2 tokei na 5 chansons tokei na 5 chansons donc eza ba blague te donc na sangi na batu nyoso
oyo boza na besoin ya kobimana volume 2 boye bakaka ke o eza musala nga kutu naza ngaka rien que instrument nga batie ngai na Limongel groupe pona yembaka na nga kaka manager azali formateur azali batu ebele o bazo sunga o bazo soutenir Limongel groupe bazali neti na vidéo tozo kende lisusu na Limongel moko tozalaka na Dordo Sabatar tozalaka pe na Joel London Wisdom tozalaka na bato ebele na bato misu ona ba eto bakoya toko yamba bango kaka bato nyeso o bakoyela biso musala malamu toza na besoin na bango na ba producteur lisusu ya malamu o ba monike ba capable ba matisa biso lisusu na niveau ya likolo tozalaka na besoin na bino donc o ezali Limongel groupe eza nango rien que orchestre moko ya sika za na bébé abotami sika aza bébé bosala ne guerté merci Natala bino na pesi mbote na batu nyoso o bakozwa te kolanda petite vidéo lilimba ya bo place ozali voilà merci beaucoup Clarisse Collet la baronne et William Mbumba merci vous avez connecté, vous s'abonnez massivement à la chaîne ya Mbili Angel Nabino chez Megastar Angel Makizembe TV. Balingami ya Megastar Makizembe Mbili Angel, les amis de Mbili Angel, na sengi Nabino tout, vous s'abonnez sur ma chaîne chez Megastar Angel Makizembe TV. Makambo ekomi kokota kuna ebele. Donc toza na mingi ya koloba te tolinga kaka totalisa bino ke tokipe koyemba nyonso mais toza na période kaka ya kozela volume 2 pour to sito bande volume 2 donc voilà c'est ça to suki wana na pona lelo merci beaucoup na batu nyonso olanda petite vidéo thank you.